charme na ye protejaka nga lokola lichombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage titanike kolina na ya diama Gisèle Oumba nana lobe yo mon amour téléfortifiant de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bebe ya emoi ekila monene apesaki nga ngumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisèle Oumba nana troublé yo mon amour. Merci Gisèle Oumba diama noir. Bonsoir na bato ya Australie de partout na mokili mobimba oyo esika nini bozwami mpona kolanda Gisèle Oumba. Bonsoir na bino surtout ndenge tolobaka boza na kati ya antenne ya liberté d'expression pona biso ni Tshisekedi aza héros national to abimi héros nationalité biso diamano atobi pourquoi abimi héros nationalité to ebité mais ils a problème te l'essentiel les ali que bakundi papa na honneur mais ezali moi ma tata et pas batu mususu balobi pourquoi batu ya opposition o ya lamuka bazala quitter. Pourquoi baya quitter bazo ki ba invitation te eza mutema mabe eza nini parce que makambo ya papa na biso Tshisekedi ya mulumba ya wa mulumba oyo azalaki premier ministre abundi pona mboka azalaki opposant azalaki asali na baton ebe na tango ya Mobutu na tango ya Kabila le père ti lelo ndenge akufi etali makambo oyo etali Félix c'était azali président lelo na Congo démocratique donc tokoki ko mélanger to mélanger nos mi balete pour battre belé balobi que papa wana azalaki papa pour tout le monde lobi mingi balobaki azali père de la démocratie mingi balobi azali kaka héros il fallait kaka bima héros national pourquoi babimisi héros national te mingi balobi azalaki cordon absence wana ya ba opposant pourquoi bango bayete ezalaki likambo ya Félix te ezali likambo ya papa na biso Tshisekedi donc est-ce que babangaki ndenge bato bandé ko finga to bato bandé ko boya peuple o aboyaki Kabila pas à quitter pourquoi Balbi Sassou soit sali 2 jours na Congo. Se dire ezana nkuna mais est-ce que ezakaka besoin papa na biso bimaka héros to ndenge déjà bakundi wana et ceux qui na mbongo biso ba congolais est-ce que ezaka obligé kaka to komisa kaka papa tia ko koma héros to ndenge ki déjà mutema na et pe malaki ni papa. En tout cas yo ebi kaka ndenge nini yo kuna bonsoir Gisèle Oumba, les diamants du moment, Boni. Biso toza malamu merci na yo merci maître Churambo Mandinge atolati ba rouge biso mi bale masola mboka to comme ba rouge donc mystique quoi mais bon papa la biso na ebisio toza oui toza en plein musala mais le roi toza na obligation ya kosola na bandeko na biso o baza vi moko na biso te bakota bango nyonso lelo mato solola en tant que Congolais. Na lingi to so na te to discuter te mais to pesa na ba point de vue. Ni notre ko avancer, ni notre ko longola faille ezalaki ni poto avancer Congo. Ndele lelo toza. Eloko toza na moya. Toza ko wela te o, mutute la gagnaki, mutute la laki mais to wela Congo, qu'est-ce qu'on peut faire? Yango na za. Yango na lobi mo toza kana besoin ya ndeko moko ya lamuka po ba komaka na bango meto lingi ndeko moko. Joël Mauka, yaya bonsoir. Tolingi ndeko moko ka ya lamuka muta ozala wana po maître Churambo masuto tuni aza muta ya côté ya UDPS to cash aboyaka aloba na biso ki nazali neutre naza peuple congolais mais biso oui. Voilà yo loko za neutre za peuple congolais c'est bien pour tout sur le masolango malamu to bandili kam ko tozala ngo et puis na yebike mutu moko lamuka akokota po biso de nataki lelo na linga ki invité azalate na lika mutu moko azara abongisa ba réponse te pour à répondre biso mutu moko ya kati ya lamuka maître Churamboma na toni likambo liboso point biso ya liboso zaki ndenge population ba apprécier ki matanga ya papa na biso Tshisekedi o azalaki mutu munene na mboka na biso asali na ba esike bela zaki ministre ya bundi pona mboka lelo liwa na ye esali quand même moi batu balobi o batu bayaki belé o batu bayaki belé te. Est-ce que tout ça est important na kati ya matanga na batu baya ebele to batu baya ebele te pona liwa ya papa malobe pana non mais matanga esali 2 ans na kati ya morgue papa kufaki na âge ya 85 ans mais bakundie na âge ya 87 ans selon ba congolais
tozwaki penda 2 ans mobima papa azalaki kaka na kati ya morgue mais lelo esali ke nzoto na ye ezongi bakongolais nyonso tu basepeli de partout bakongolais oyo bazalaki na susi ya mawa ya lit oyo papa wana asala antuka bazalaki ya kosepela antuka congolais nyonso asepeli congolais nyonso asepeli mais lobi tozalaki awa débat ezalaki quand même mwa makasi bandeko mingi balobi papa na biso akoki kozala héros national te parce que asali mabe ebele ti akufi atindaki pepe congolais tokotikela maloba papa tosisaka mwa question po yo loba po bandeko mpe baloba oyo baza na besoin ya korépondre yango bato bakointervenir na tie mpena numéro ya telefone te parce que na boye bato babenga na désordre nde tolobaka mais oyo bayebi numéro totiaka oyo baza nango bakoki oyo aza na maloba akoki koloba mpona bokotia numéro bato babenga ebele esala mwa mobulu nde bato mosusu bazodeklare balobi diamant tozozwa moyen kutu toloba te oui merci Georges Passy donc bato mosusu bazozwa moyen ya koloba te bazobanga kokota mpo bato bazoswanisa bato yango na tie numéro ya telefone te nalobi totuni question na biso ezali boye lobi bato balobaki pourquoi papa na biso abimi héros national te bamiso balobi aza kaka héros asali mabe ebele na Congo akoki kozala héros te yango lelo tozongi na question wana po to éclaircir bato mpo na nini estce ndenge papa akomi héros national te eza important balanda kaka procédure wana ke baluka kokomisa papa héros national ebima na parlement to ndenge deja tokundi ezalaki important tokunda papa ndenge akundami wana maloba epa na yo Churamboma maître Churamboma. Non, d'ailleurs eza faux débat parce que bakongolais babosanaka nde rapide omoni congolais aza mutu oyo abosanaka makambo te rapide papa Félix Tshisekedi komba na ye asali certes azalaki ye moko te bazalaki ebele mais lui il a fait quand même un plus lelo oyo na soki otali mo wana ya héros national héros national elingi oloba mutu moko oyo adistingue mutu moko asali excellence par rapport a bandeko ne mosusu omoi lokola banorso Mandela tozwa exemple wana aza hors norme babenga yango gabari moko hors norme asali lit mais ndenge moko na bato nyonso bazalaki na Afrique du Sud te c'est pareil na papa na biso Félix Tshisekedi alite na bato nyonso lit nyonso ezalaka na mabe na malamu même Nelson Mandela malgré aza héros mais na mboka ne azalaka contesté mpona ntango abimaki na prison bazalaki na besoin apesa mot d'ordre bakanga mindele babowa mindele mpona ndenge babundaki mpona apartheid mais ntango abimaki abi te tofanda ensemble tosonga mboka ensemble eloko wana basud africain mosusu ti lelo bakautionne yango te mais ça n'empêche pas azala héros national pareil na papa Félix Tshisekedi certes liti na ye en tout cas eza kutu lelo omo tokobwaka wana te biso na yo tozolanda na bato bazolandanga bayebi ke ce père a beaucoup fait asali pena ebele na mboka na biso na bamakambo ebele soki lelo toyebi ke badémocratie ekoki koexiste pokale elaki mpo loba kongo mobutu tozobanga il faut lobango na nsima ndako mais moto apesaki biso sans foi wana ya koyesa biso ke te tokozala mpe multipartisme ezala bato bazala mpe na liberté expression marche ville morte babiloko kala eza grâce à papa wana nde biloko wana ekotaki na Congo quand même c'est un lit mo eza noble peu importe yango azomérité aza na place wana mais lelo oyo parce que bakongoli bazocomprendre te Gisèle Lumba Diamant Noir bato bazocomprendre te héros dans l'ombre donc papa Tshisekedi baélevé ye na grade ya héros national héros so Kabila Lumumba ezali akomi héros national nanu te baleve na grade ya cordon wana nde esika sikoyo eza processus oyo ekendaka na parlement komite moko esalami mpo bakomisa motu héros donc na minute ordre national de ordre wana eza nini bakongolo baza lokola biso bamayele bamosusu babosani mpo tozali na poto makambo esusu ekimaka biso ezalaki yango baza kobenga ordre national de léopard kala bato bazwa yango ebele na Kisasa meme papa Tshisekedi de son vivant mobutu mpo apesa yango sikoyo ntango Kabila le père aye nde alongoli ordre national de léopard wana ekomi ordre national Lumumba Kabila okomona yango bapesaki papa Wemba yango bapesa mpe nani Denis Kambai ministre ya sport ntango bazwaki kani bapesa ye mpe ordre national ya Lumumba Kabila mais koeleve ye sikoyo na grade ya cordon esika sikoyo ematisi fonction na ye ki cordon na ye wana sasele ya cordon wana nde yango ezosala ke baelabore yango bakotisa yango na parlement soki bandimi balombaka bango ndenge elekaka
président a signé mon coloto naye va programmer fait héros national mais nga na zo mona mabete so abengi héros national nga selon nga congolais na longola mutia mabe na longola ba parti pris ba partenance na mona mabete mais yango to lobi kasi ata soki babimisi héros national te est ce que ezakaka pour papa ndenge aza na saki oui azalaki grand aza parmi ba grand na mboka na biso Congo mais eza na mingi eza quand même mitigé mingi baboyi balobi ke te nde nazomona Georges Passy ye aboyaki alobi ke papa Etienne yoka totanga makambo akomi na yo moko elongo alobi Etienne Tshisekedi est un grand collabo ami des Rwandais Tutsi depuis les temps des temps donc pour naye lobi déjà kota ki totikaki akota alobaki ke papa na biso Tshisekedi a mérité kozala héros national te ke balandela processus wana ti balanda abima lobi héros national ya boyango alobi parce que papa asali mabebe mais moto soka kufi bakoki ovanda su te tolobaka bamabe oyo asalaki ntango akufa avant ki akufa mais loko azalaki parmi bagrand ya mboka neti bamobutu azalaki ndenge moko na bango lelo tokolobaki papa na biso alobaki bato balala pongi ya babebe en même temps alobaki prenez-vous en charge sikoyo tolanda wapi tolanda kote alobaki prenez-vous en charge ou bato balala pongi ya babebe ndenge Georges Passy alobaki. Non, mais aujourd'hui m'appelle moi intercoupé hein. Ah bon? Aujourd'hui m'appelle moi intercoupé na yo ki ba question bien pénalité. C'est vrai? Mais oh na ga que ça que ya babé. Tobandela. Voilà. Ah oui. Prenez-vous en charge. Prenez-nous en charge et ça déjà un slogan qui est fort. Oui. Même héros et mboka mususu balobaka les mêmes pour moi. Bato balingaki mindu kité. Bato balingaki bitumba te balobaka na munoko. Prenez-vous en charge lingolo banini. Mutu azala capable ya réaliser makambo politique ko lo banayete. C'est ça prenez-vous en charge. Donc ce bodo de la ngai par exemple bobi bananzela bato bakufa. Toko lo kana kabila ngaba okanga ba kochanga na lai. Mais bino moko ba peuple ndenge moko so sala bozo a charge wana. C'est ce qu'on a pris. To pris en tout cas merci na champion qui fait Hollanda depuis Afrique du Sud et Penda Jérémy. L'idée là pour les polélé. Donc c'est normal alobaki yango tola la ponga bébé ponani. Congo elingaki zika na moment où tozoloba tala Gisèle Umba. Oyebi lelo to na moni ebemba papa fait Tshisekedi ezongi na mboka na moni c'est pourquoi Kabila banga iko kiti ebembe wana parce que lingaki ezala un grand dégât na mboka sur le même na moni plein oye uti pola elongwe ba 17h 18h 19h mais ko ba 0h kuna mama blague te hein. Donc c'était Moutou avec quoi même na liwana ye projecteur les autres la cac. Aso quoi tirer toujours, aza toujours na mité mabat. Donc il a laissé des phrases au bien. Bon quand ici Maître Martin Luther King, alita qui pour la noir, Nelson Mandela pour l'apartheid. Yé na place na Monique congolais, il faut à la libre ya goloba. Liberté d'expression à se prendre en charge. Voilà la ponga bébé zala qui une expression ya goloba ke botika ngana bundela bino mais niveau combo ezalaki na mona bité oyo peuple faut se prendre en charge ya mona peuple se prendre en charge lelo makambe changer kabila kei. Merci tolobi boye Churamboma totuni lisusu likambo oyo absence oyo tokoki koloba absence marquable oyo ya bandeko na biso ya opposition mingi la muka tozolobila awa bayaki te yango tolobi makambo oyo ya papa Tshisekedi na ya Félix Tshisekedi zelo komoko te. Papa Chichi azalaki muntu mususu et Félix opposition bon bazosala pona Félix mais pona papa Tshisekedi absence na bango ezalaki manque ya volonté to ezalaki parce que peuple alingaki te bayande ba peuple baboyaki bamelaki kobanga même absence ya Kabila en même temps na kotiti na kati ya na lobby opposition donc na tina Kabila na kati poto moni même Sassou Nguesso azali président ya Congo mususu asali 2 jours na Congo. Mais bango bayete pourquoi na banalise na yo parce que yo zana bango te mais toujours tout na banalise maître Churamboma sala maître Churamboma au fana non zana moi poser pour toujours sur masolo mboka pour voilà ozamala mu naza bien ko banga te mama na pesi mbote mingi na bibishi fungula azana Louvière na Bruxelles azolanda biso tala batora nyoso la muka bazana libabe na otoko sukula bango te batika ina mina mokuya la muka wana nyoso batika na libabe to sukula bango te. Nazo biso siko le pourquoi nango la muka batika na libabe bakotika la kosuka mateto bandina soldat du peuple Martin Fayulu babenga yete tant papa li yola kufaki azoke invitation te iso sa monde grand champion
azo invitation te makendaki na matanga liyolo epa ya papa Lutumba babenga ye te mayaki na matanga tata Lutumba siko invitation alingaki babenge na makambo papa Tshisekedi oyo alobaki aza mentor na ye mutu asala ye c'est l'ingratitude tokosukula ye te Jean-Pierre Bemba na kasho papa Tshisekedi alongo akenda kotala ye tina la ye sika Kabila akangisa ye vraiment est-ce que retour nango yango ya sali bango toza nango na regret Moïse Katumbi azali kotambola lelo soko beta tolo nazoso ebemba Tshisekedi nazosonga nango Kisasa nazoso ebemba Tshisekedi nazosonga nango Kisasa wana tanga totambola ba tourner nyonso na poto awo lelo ebembe komi na Kisasa bazosenga invitation déjà les yango na bakosukola bango te batikali na libabe politique bango batikali bato batikali na libabe ya politique ya mboka na biso aussi Mbwisa nani Adolphe Muzitu kuta lobate parce que yaza na libabe uti d'abord na Palu na Palu déjà ba dévoyer ba boka yo diable bata ya veka kizenga yaza na libabe ya Palu plus au milieu de laquelle plus ya tikali na ngodo yeto longolie nani Mbwisa ya Mbwisa kuta batu rebelle nganya sala setan ceux qui 12 ans na rebelle banda Kabila kimisa yeto zo muto otene ye rigerte bato tu ba yete za bonne foi eza muté ya mabe muta pekisa ki bango te pona ko ya matanga eza makamba Félix eza matanga ya papa Etienne Nengo lobi est-ce que faut pas une invitation est-ce que faut pas bengana ka mutu est-ce que papa Etienne Tshisekedi atikaki mukanda moke na matanga na ka mutu tela yate akomaki te soki Kagame kutu ennemi juré Hitler ya ba congolais mais il s'est fait faire la pression à ye bongo combien plus fort bango eza motema mabe eza haine ya politique bayebi kosa la part des choses te soko za na bitumba na mwana okokota tata te c'est ça ce que moi je peux parler pour na makambo bandeko wana yango na yebiso en soba za na libabe photo sukola bango mais maître Churamboma yo tunité bato la muka o bazar ya to lobi muta la muka moko to kota ndeko moko la muka o alingi a intervenir na likambo wana na question na obiso sozo tuna mais Kabila za na kata la muka te Kabila za muta FCC et puis Kabila ndinga za wana normalement il fallait que za wana pour y pas qui président na Congo pourquoi ya yakité pour yo le belikara bango osukula bango te bazana libabi et bongo siko Kabila ayakité pour nani pour Kagame kutu auti musika malgré ba congolais balingi Kagame te na mabenyo so asala ba peuple congolais mais ayaki a komi wana pour na papa Tshisekedi mais pourquoi Kabila ayakité malgré yo le bika na batu ya lamuka ba politicien baza ebele Kabila d'abord biso congolais nyonso tu soki aza na mémoire malama koyebake mutu précipité vie wana tiake ndeko kufa na ba résidence surveillée eza soko aye te tozotenir ye rigueur te eza normal eza choix na ye et puis soko ayaki niveau balingi bawolola ye balingi babambe mabanga na yebi te soki elingi eleka ndenge ayebaki baza bato basantaka ayebi ke na kozala le bienvenu te obela mwasi na bino na kozala la bienvenu te esika na yango baye te eza choix na bango tokangai mutu na makasi te soki baboyi koya aboyi koya ça n'engage que lui eza nango eloko moko te totenir ye rigueur ke po lokola ayaki te eloko nini ezangi ndenge Kabila aye te na matanga na biso matanga eleki kitoko bato nyonso baleli ye comme il se doit eleki très bien donc kutu présence na ye ma mosusu elingaki egene biso susu bato nga bayemba banzema mabe elingi esala basoulèvement mosusu donc asali kaka bien ndenge ayaki te totenir ye rigueur te aza ne mpe congolais te na makambo mpo aza innocent maître Churamboma apesi ngai sujet mosusu yo moko tozana onatanga na bombi na question na tuno siko parce que olobi likamwa munena namoni ndeko na biso Kofi Line alobi abi c'est malheureux ton intervention parce que aza d'accord na makambo oyo zoloba te ndenge olobi pourquoi batalamuka batu ya lamuka bayete otali na mais c'est ça la démocratie Fayulu batiaki même photo na ya pamba tango asuetaki ba condoléances c'est pas papa Tshisekedi batu babandi déjà kuganga batu ya UDPS bazaki wana baboyaki déjà kondima bon ceux qui présence na ye komaki wana yo kanti ngoza facile te ngoza eloko te mama omoni oza journaliste yango ermo na tretako ermo ko monde mutalamuka na lobi ya muto aza plus dangereux et ça faveur na yo po yo sepela to fona tuna ba question peuple congolais nazo no bapona yoka sens na lobeli mamusu na lobi sens na lobeli eza sens ya humour est-ce que na Martin Fayulu na stade na Kagame nanu bakoko ba mabanga soko za congolais ou za consciencé ou za conscient ou bien conscience nanu ko ba mabanga je crois eza Kagame soki Kagame batiki ya combien plus fort soldat du peuple muto ba pesi kombo muto ba façonner ba bimisi na miso bato lelo to ba Fayulu azaki konite c'est grâce à ces papas là que lui il appelait son mentor
Ça n'a rien à voir. Ayete Zagaga, Bali Misanga Toazola Nana frère Alobike, et c'est ça la démocratie. Makambo Yazo Kanisa, Mobenga na Okanisate. Il faut tous les idées pour faire un monde. Il y a Kanisa Yazo Kanisa. Bishoto Kanisa to Kanisa, na yo na batno suko, et ça la mokim. Alors, il y a beaucoup de choses raisonnement na été. Martin Fayulu, c'est soldat du peuple. Moutalinga Benga na été. Akimi Polanini, vraiment, c'est vrai qu'il y a un problème sérieux dans Félix Tshisekedi. On est là qui s'est mis déjà. Et ça, quand il y a un moté, Eva Bazaïra a été, Mouzitou, à comité, basé belé. Pourquoi vous avez la Fayulu? Bango nous sous bayete. Il y a mon ami bazana libabé politique. Tout tenir bango rigueur pour déjà. Moutuloko la on attend le premier ministre wana Mouzitou. Mabenga il y a na palu balakele mabe. Bakangele mabonde l'idée waluba. Si quoi et pas la vision ata yete. Mais Martin Fayulu qui disait qu'il est soldat du peuple, c'est son mentor. Soni Yamoana. Un jour, à se référer, ceux qui sont congolais, à se racheter un jour. Mais il y a que mon collègue va tourner, Moussouba, va la mausolée. Ce n'est pas un problème. Père des multitudes, je comme un moutou, un boum à Zolo, mais la zone ici, on a question, le bureau des questions, toi, on a été yom to pessingango. Jour, n'a pas que dans la précédente émission, Totuna Kayo, tu un boum, identité, il y a Joseph Kabila. Est-ce que Joseph Kabila azali azaka congolais to azaka rwandais turambo maolobi na biso de toutes les façons Joseph Kabila aza congolais donc rwandais wana na éviter to éviter ce qui ndeni ba balubango yo mutolobaki na maluba na yo ba vidéo ezali mais lelo tangu Joseph Kabila ayete na matanga ya papa Tshisekedi obimisi identité na lobi de toutes les façons azalaka congolais te azalaka rwandais jamano ayoka mambulu baka. Voilà. Sikoyo. Tous doivent le baki na émission, na précédente émission. Tous au moins il est na onyoko la mutu na yo. Martin Fayulu. Mutache ba tuna confusion c'est Martin Fayulu. Martin Fayulu dira na Top Congo. Tango batuni e. Ezo tambo na ba net nyoso tu. Okosa na Kabila ndengeri ni soki okomi le président. Alors bien aza congolais le voilà congolais nyoso. Ceux qui Fayulu, soldat du peuple, mutalamuka, muto azo peut-être de gagner qui a le que Kabila aza le voilà congolais nyoso. Aye ici na Bruxelles, a le que te aza rwandais. Si konga na sala ga de malobana yemo ko mutaloba ngo Fayulu ngate. Citation za Fayulu. Na kisasa aza tout autre congolais, a kozaloba congolais so fanda azo bénéficier na kozala sénateur à vie. Aye na Bruxelles a le aza rwandais. Ya nga peta motuninga ce qui est rwandais, pour faire une exécution à Bruxelles, à rwandais. Ce qui est congolais, à une exécution à congolais. Il y a un moment que amalgame n'est pas moutouana. Il y a une autre émission à il y a Joseph Kabila. Félix P. Alobaka yango aza président siko na Congo. Mais pourquoi il y a d'autres makara pour Martin Fayulu Alobaka il faut l'andara Martin Fayulu. Mais là je peux pas répéter. Mais kasi bango bata siko yo soki pour na batalamuka Fayulu aza lokola nzambe. Oyo Fayulu alobi etika lokola verset biblique. Kasi tosela siko maloba lokuta na ye wana. Tosela ka lokuta na ye pour mona que politique eza na makamba lokuta. Félix Tshisekedi aza visionnaire moko aza na avance par rapport à la génération na ye. Yango aza mal compris. Alobaki na batu boy. Machine ou sans machine toleka. Lelo comme président de la République. Ayebisi bango Kabila azane bandal atelemaka lobi azane mutu akozala lokola mutu nyonso twao. Ashanzaka te ko aza rwandais na loga lobite mutu ashanzaka kaka Fayulu yango biso tolanda ko changer Fayulu tolanda ka ko changer Fayulu na Bruxelles soko aza na interview à Bruxelles au mona bike Kabila c'était rwandais yango na ola deka. Merci. Donc yo on affirmé que Kabila aza rwandais olandika o Martin Fayulu lobaki ceux qui Martin Fayulu lobaki on te yo ngo changer malobate na bike o kimi question na biso po to tuna déjà au bete munoko donc lelo mturamboma abeti munoko ba peuple congolais bazomona ki o beti munoko mutu mo ala muka déjà na moni ko mena donc ko tise tout à l'heure mais tous de la nanu to tuna yo na lobi est-ce que organisation ya matanga ya papa Tshisekedi crois-tu que les cas qui bien tous ezali qui na la faille. Oui, et ça qui a l'auteur. Et ça qui a l'auteur parce que même biso to satanda ki na ngo bongo te. Pourquoi? Oui. Liboso ba pesa ki ba kundaye na Gombe. Andre Kimbuta muyibi wana mutapesa ki place moko moke na Gombe. Et resto watu aboyaki.
alors batukutu bainsistaki bakunda na ndako na ye mais lelo lokola bazwi hauteur ya komema ye ntina niveau wana basali ye mausolée ya kitoko ndenge wana eza kaka ye te même mobutu bakosala même mausolée même chombe oyo bakufa kota gana kuna bakongole bayebaka te fo bakinoso ye bazonga na ye eza na bibembela biso ebelebele même bamamadu ndala wana même barosi mukendi même bashebeya baza batembele fo bazomérite bamausolée na mboka na biso bakosala yango mama mais oyo ya papa Tshisekedi eleki bien. D'accord, et d'une image panza sangwa Congo, tozana motomoko bien, ba journaliste la biso ya awa na poto bazolanda pe mettre Tchura Mboma ba question na bino et dit no tuna mutuna retourne pas à mettre Tchura mais tozongi to continue ma et puis c'est na bakita. To continue ma Et puis il faut y passer. Funérailles wana salami na 10 millions de dollars hein. Mais c'est quoi le problème? Oyo bazui na caisse ya gouvernement te. Et outi ba aide à libanda na ba aide mususu gouvernement cheka ka 25%. Wana ba lobeli te. D'accord, problème ezali. L'essentiel papa na biso akundami matanga nde tolobi, matanga esili tozana makambo ya mboka o ezali kaka ebele tozo continuer. 2019 te poto soleki yango. Total la Congo na 2020, 21, 22, 23. Nde to discuter Congo bien. Total le passé à 2019 te. Mais ce qu'on a tanga makambo ndeko akomeli wa na moni osepela na mingi te mais totanga quelques commentaires. Namoni Cyril Akunga alobi maître Tika Lokuta. Donc makambo zolo ba déjà eza faux. Et Namoni Kofila et Nalobi, ces messieurs à un niveau inférieur de raisonnement. Jonas Alobi osa hors sujet. Kofi Alobi sous dit de Chilombo avant élection présidentielle. Donc, au moins, il que Batuaza d'accord, na makambozo bate pour n'attendre le Kamanda. Wana batala muka mama. Et puis Batuana nyoso tunga na remettre bango d'accord. Teza lokola bakumi saka vita. Bataimana na batavita. Bango baza bataimana. Ngana amu tavita. Ata to discuter. Totika la se comprendre te mais tokuta la gane na léopard l'intérêt à Congo donc Congo ne kokuta ntabiso yaza na kolanda bango te puis na okoma na argument na bango te et puis na okomisa bango faux pe vrai te bango pe okomisa nga vrai faux te mais bango nde ba tokuta la gaga na léopard Congo tostala pona Congo un jour bonga to senga nini est-ce que faut senga ka règlement de compte est-ce que faut senga ka gérer raisonnement o yazo kanisa wana to kanisa ngo pendant 18 ans pendant 24 ans, est-ce que tu as abouti ça, Nani? Il y a les longs de ce canisa qui vont changer. Je crois rien qui va changer. Donc, fumer blanc, c'est Bimaki. Tu es bandé que tu as la boca la biso. Basa bande konangai. Nazo mona pas sur Zakati na bango. Tu as la vie contraire. C'est normal. Mais c'est normal, c'est ça la démocratie. Voilà, vous avez raison de mettre Tchura Mboma à tous rendre tout le bana diamanoa liberté d'expression dans mutufwa lo ba o ezout na mutema. Mais ça mama mboka na lina tangela yo question yo. Oeza journaliste mtakomiango motomoko bien alobi makambu ya Kagame et puis Mado Maluma alobi et l'équipe bien a tuni cette question est-ce que l'équipe bien avec présence ya Kagame au cause à commentaire ni na présence ya Kagame oyo peuple congolais alingi te na Congo la biso démocratique malobe pas mettre Tchura Mboma po wana za question bandi kwa komi pona ko bandu tangelo siko ba question bandi kwa zoko non mais ngai Kagame na biso toza ba chrétien ba congolais Bible Loba, vaut mieux un voisin de près qu'un frère de loin. Ah. Donc, vaut mieux aux ndeko na yo voisin na yo ozala na ye bien que ndeko na outa musika. Pourtant likambeko ya ndeko na outa musika toza kwa biso attention mais voisin na yo ko bikisa yo. Donc lelo Kagame batu nyonso tu ya la muka wana basona na Kagame na butu. Bakenda kosona na butu mais biso to yebite. Mais lelo Félix Tshisekedi même ye moko Kagame asatandaki teke akokoma na kisasa nenga komi bongo na félicité était mais na moni que Azan a besoin pour avancer il a compris que il a fait trop de mal non Azan a besoin pour avancer internet na komi non Azan a besoin pour avancer non Azan a besoin pour avancer na yo kiti Kagame alobi yango na interview na ye alobi boye na sepeli ndenge ba congolais ba yambaki nga na mi atandaki te vraiment merci na président Félix Tshisekedi aza pena muto au peuple lingi et puis mawana bata vérité désir ba kilo tala ba effet bimi osomona soka le binde ngona po ye moko yeza wala itile sikoyo bande konango bazotala nga baza afi contraire na ngai na félicité bango za normal soki penda tozako kanisa ke Congo wana eza makambo lamuka ndaza populaire mukolo balinga kanga Kagame lokola ndonge soki ezaki bongo soki tokanisa ke Martin Fayulu ndaza la popularité koleka
asimbi ete de po mona ka baza na besoin ko évoluer na este kuna Kagame yana kisasa ko beta tek le komi ba ordinateur et comme ba fax et comme ba kamebele comme ba drone bino moto tikala kana Congo ya tek ya machine à tek de ya règlement de compte tek le l'autre to changer nenga komona ngai naza d'accord ndenge na moni soki koboma biso ozalaki musika fale babomi na kisasa lokola bandeko ya kisasa baza sur le terrain babomi ye te balobi eloko te c'est qu'ils ont compris notre message biso toza libanda soki tomoni yango mabe eza normal eza mais mpo na nga na moi déjà eza un avancé mpo Félix Tshisekedi asali eloko bato akosala na butu ye andimi esalama na moi alors nga na moni yango eza nango avancé na révélation na ye tosala ye nalobi maître Tchura Mboma yango nalobi diamano awatuna kaba keso tozotanga mpo lelo totie totanga mpo yo oza na besoin totanga mpo bato babenga te mpo sala mobulu te Johnson Ngwandu Mamba lobi applaudir Hitler Paul Kagame par UDPS ça c'est la haute trahison pour le peuple congolais moussous parce que tout peuple congolais azali mututa moussou ya UDPS te mais présence ya Kagame yango ya lobi ko applaudir mutuloko à Paul Kagame oza Hitler pour na Congo donc ezali haute trahison pour na peuple congolais. Bon, merci Nandeko wana asa mutalamuka. Na ina zongi sema muke pa comprendre pour eza la forme mususu ya moni mabe. Est-ce qu'il y a biso kaza mutalamuka? Te na yoki déjà question na comprendre ndenga phrase à formuler. Mukolo oyo balinga ba programmer élection présidentielle na Congo. O balinga pesa résultat. Tant faille le bagage Kagame na ibozela. Muta aloba a programmer te. Si faille le muta le bagage liboso ke Kagame azoyanga na occasion aéroport pose yana ko programmer te. Wana ezalaki bien. Po ezali na ngamba fayulu. Est-ce alingaka ya te? Soki alingaka ya, muta alinga zo aéroport linga za fayulu. Wana to moto de babo. Po ezali na compte fayulu. Je crois qu'il faut évoluer mon frère. Total bango so batike na an tozo sola ndenge moko te. Bango bazotela ba politicien. Mais nga na hotela politique te. Po politique eza lokuta. Tangu na moni Moïse Katumbi. Na démarche so asai na poto. Na ba makamno so alobi. Azongi leo na kisasa avandi. Musu nani muto musu nani Francis Kalombo na makameso lobi kisasa avant na poto avant na kisasa wana za na province na monument samo évangile compris que ba congolais ba comprendre la politique de tambola mate to linga Congo et loko est impossible na misu na lelo meka ko tuna meka ko eba pourquoi ça la minengo na côté le mateka ka te non ate zala ki fayulu na pouvoir so Kagame alinga ya kaka alinga benga na été. Donc ça, c'est selon moi. D'accord, Ndeko. Jean Makadi, oh, l'ingénieur intervenir. Benga biso, na lingue penata numéro, mais tu rambo maman bazo beza chauffo, mutumora tuna mutuna, dengen Ndeko na bisa singa intervenir. Je pense que na évité soit mutala muka mais na singa ki Ndeko moko ya la muka Jean Makadi alobi. Na peso numéro zali plus 33 na évité na mboka nino zali mais comment yango numéro yango wana plus 33 6 31 77 06 47. Donc, ceux qui ont été numéro 1 benga troyambayo pour intervenir et pas y a maître Tchuramboma Oyo, Makambazolo Bay. Greffe international lobby, question des raisonnements. Attends. Question des raisonnements des cerveaux. Na kotipé na bimi. Ah. Greffe international, mais sur bimi, c'est pas grave. Bisous de l'eau continue. Au moins, bazo kota Facebook, bazo kota direct, tellement un argument, na moni soki milo, soki pindi. Directement, oza désagréable na mutaza liboso na yo. Soki toza opinion moko te, nga na fingi yo te, na lobino mabete, na zo pesa raisonnement na nga, yo pe pesa ya yo. Siko tangu yo bandi ko finga bongo. Soko kutala ki na muto azala na niveau ko finga. Moi te to bisi direct. Kongo nga siko na za na ba objectif wana te ndeko na ngai. Soko moni nga na za afi contraire na yo, loba yo po lingi ya bien. Mais ezo président te o lobo o finga. Parce que il faut changer et le voter. Et ce qu'on a dit, ça manque d'arguments, mais les amoukiers. Maître Tchouamboma, pour répondre, to continuer. Dadi no peyo, il faut benga po, yoza mutala muka déjà na ebi, makamboso loba. Mais natangi maloba, balobi ti crache sur la mémoire de nos morts. Abi azad mutala muka te, mais loba quand même vérité parce que ndenge olobi pour na Kagame, na banza mado alobi na sens wana, na sens que
ozo cracher sur le bas mort na biso ba kufi na Congo oyo mettre Turambo mananga toyebi ba to deli ba kufi pona mboka wana mais yo linga demande asisa maloba te mettre Turambo matozo sola so na boko kota ba poto sana te to solola siko ba question na otangelo ba yende wana ngana yeto za na poto bato baza plus bako silikeza bato baza na Kisasa mais amoni geste basali bato bakoza na est bako silika bata la geste bango basali yenda nga toza na poto photo raisonner ndenge mususu nalo ngam na utiliser comme Hitler nalobi ke Kagame azala kola Hitler et pas ba juif mais ndeko na ngai azolanda nga oya findi wana oya lobi bena tina pese exemple ba américain ba boka bombe na nani na mboko ni na Chine to nani na Chine fezala Hiroshima baboka kuna papa nanga ese ne basolaka te ba main d'œuvre ba américain za kuna te eza kuna te na Chine ese babomana est-ce que comment likambo yo lingo sala ngo problème moko mondial ke bako réparer te na pesio yo demi mboko za te biso to na France lelo bazo commémorer lobby place ba soldat américain bayaka ko bundela awo est-ce que ba américain ba français bazo kanate na Allemagne bazo kanate ba français ba bomana ba allemand itile la kota a matière drapeau ya nazi awa na France lelo ba français ba sala couple franco-allemand ba solola siko yo oliko sola na bande ko musute manda na ba kota ka bazo kufa na yebite soki to ko raisonnement na biso za ndenge ni bato ba boka bombe ya Hiroshima ti lelo batazo kota na malformation mais bazo sola na ba américain basa la coopération ya makambo ebele ba libre échange siko biso na bato tozana bango pembeni oyo ejour tokobeta bango facile pour bazana bango pe force te mais yo lingo tikala ka fossé wana ke lokola basala boye etikala boye te to avancer ndeko na ngai na sa kongo ye lokola yo na kosepela na bato nde bakufi kuna te tanga peso na kufa famille na ngai eza pasi mais tokotikala ndenge wana te il faut toujours toluka manière nini likambo wana ezongaka lisusu te c'est ça une façon ya kosala makambo ndenge nini likambo wana ekozonga lisusu te ndenge nini ekosalaka baaméricain babwaka lisusu bombe kuna esiko babwaka te Hiroshima babeta yango na mboka wana basala nini basala pacte ya paix ya non agression ndeko na ngai yango nazoloba to raisonner bo mama pardon natanga message moko ya ndeko afinga nga namoni sikoyo ntango nalobi ne makambo namoni azongi na raisonnement alobi na nga Turambo matipale nanu makambo ya occupation mais mon frère yo oza na poto yo nanga ndeko na ngai nayebi ke kosala opasi raisonnement na nga mais souffrir nango mais un jour okokomprendre ke bamosusu ndeko na azangi na avance eloko babengaka occupation ezali makambo oyo emonana oyo Hitler asala awa na France azwa drapeau ya nazi akunda na France mais yo na ngai nde tovai na Congo awa soki otamboli partout na Congo wana okuta ni drapeau ya Rwanda ni drapeau ya Burundi ni drapeau ya Angola okuta toujours ba drapeau ya Congo ezo flotter pe eza kopepama soki olobi na ngai tozalaki infiltré nakozala d'accord na yo. Ce n'est pas moi, c'est Mouzé Laurent Désiré Kabila qui a dit qu'on était infiltré jusqu'au sommet de l'État. Mais quand on a vu que Tozali qui est occupé, et ça deux phrases différentes de Gonangaï. Avant de soi, il faut un dictionnaire. Autant que mot occupation, l'ingolo banini, infiltration, l'ingolo banini. Au moins, on a discuté bien, pour se séparer en bien. Parce que on a discuté mal, on a sangisi. Il y a moins gravité dans le Mutu Oyo, même, n'a pas de salon de Gomora Lobakiwana. Alors, mais. Muto nani muto sala kina interview na Kisasa fe na nani Mubake akendaki na Rwanda à l'époque moi akenda na Rwanda akenda osani même yo papa Tshisekedi akenda na Rwanda akenda osani mo mona ke makambo bino mona ilo passe e banda lelo te e banda na makambo ko batu bazo ko fungola biso te za ba fe na biso lokola ba fe ngwanda baza batu fale besa bino biso na Rwanda toza na makambo nini na toza ndenge nini donnant bango na lingala bien ça lokola na français pesa la propre et il y a lokola deux fesses qui se flottent mais qui se séparent pas toza lokola bongo chaque jour on discutaka bazo se flottaka mais bokozalaka ka wana toza condamné bazalaka ba voisin na biso ataka gama leki alongwe ndenge mo na Angola ndenge mo na Burundi donc il faut faire un bon politique ya bon voisinage tokufa pona buzoba na biso bato abomisa bato mwisa nyamwisi yo bobetela maboko mutabomisa bato Jean-Pierre Bemba yo tobetela maboko mutabomisa bato entre autres bango nyonso omoni boye ntango bato bakufa na Kisasa na lozo sangaki respect ba mort muzito azalaki premier ministre ntango bato bazokufa na ba este wana kasi nani Suriano nani Moïse Katumbi azalaki gouverneur lelo bakomba santu nyonso tu salité wana nyonso ekomeli nde Tshisekedi mabe. Là, je ne comprends pas les Congolais pour ça la part des choses. Ah non, de comprendre Georges Passy à lobby
pourquoi le qui est au Fingi Bassi, lui qui dit oui à Paul Kagame insulte les femmes violées, féminines et génocide en RDC Congo. Donc, parce que yo lobby, oui, na Paul Kagame, pour lobby, Paul Kagame a comment changer, na Congo. Donc, normalement, ba Congolais, ba lingi présence na yé, na Congo, te ceux qui les Congo, ils ont souffert, ils allaient pour na Paul Kagame. Donc, Malembe, maître Churamboma, Tika Diamant Noir, Asilisa, Tezela Malembe, Malembe papa, tozo kende na yo. Comment toka boy le balango, yo comment toka déjà boy. Olinga ina tangi yo marambazo koma. Maman naza posé, au moins te na sepe na ndeko na mama kazabalo wa mabena mona changer ba question pour na remettre na zotalisa ye. Alobi likamoko boye Kagame fa futa ba crime na ye, certes, mais faut to funda yete. Il faut to de la capable de traduire na se bato basala ba crime ya ba nazi. Ti lo balandela ka bango ndeko na ngai. Mutelandela ka bango yo na ngate. Bato yo baza compétent ya kosala makambo bakanga Jean-Pierre Bemba. Bango bakoka ngai. Tous un criminel, monsieur le un exemple, Sarkozy, criminel, abomaki nani Kadhafi, bakangi ete, bato bakanga bato, moko ceux qui te pression ya bien, bakanga ya ko répondre nango. Ezaka crime ya Congo te, même ya ye moko pe na kata mboka na ye. Aboma ba musu bandeko musu ba tuti ceux qui ba tuti ba hutu, batabiari man. Ils ont des problèmes mon frère, mais biso to la Congo. To ko pese pouvoir moto ne Kagame ne a comme absence, moi absence de Martin Fayulu. Yo au lobby nango ebele. Mais présence, il y a Paul Kagame. Au PCBISO, réponse moi valable était présence, il y a Paul Kagame na Congo démocratique au peuple congolais boui. Si quoi kita mais la maille, tout soit naté, répondre biso na kimia nyoso. Malobe pas nous mettre tout en bon na okato maloba. Après la présence à Kagame. Oui. Batu bazo so insara na question na. Présence à Kagame. Mais na lobby bande ko nga ba congolais ba yo kanga bien. Kagame asa na ngam na zobe na ekutu Hitler awa de mission. Asa pena personne ingrate pour na biso ba congolais. Na moni mutu mo akomi est-ce que avant de la réconciliation asengi biso pardon. Mais il fait déjà besoin de bembe na bino. Ayeti place bino bozali amibumbi. Akomiti na kata stade. Afani na kobanga nyoso zongo na zali kolo. Azui mo fleur ya che mbala moko abimi akei. Donc azo la sabino ke azala problème na bino. Azobanga bino oya sala bino. Si ko biso dalo na position de force. Si ko to banga le sunu no te yetete. Ndeko na ngai. Omoni mutu moko oyo babenga ke ping yang ping. Azo troubler mokili boy. Mais ba américain pour ba gérer ba pousser toujours pembeni na ye. Ba ko tike pembeni, ba ko tike musika te. Soki bozolinga to isoler Kagame ndenge ba bazo comprendre. Mais ana tanda na frontière na biso. Ana tanda bazana ba plan musu bazolinga ba cha. Soki to tike musika ba ko réaliser yango. Mais Félix en tant que visionnaire, oya mona ka musika lo bité yaka na noa. Et puis Félix aza président na ye na a comme fils président ya Union africaine, aza président na Kagame azu poste na ye. Donc azana ba faculté belé oyo ko sala ke tokanga malisusu te na bato wana toboma na susu te bokotaka bozoya kozwaka nini bozowela nini bozoboma nini parce que yo nanga toza na poto mais bandeko bazosouffrir baza sur le terrain na charbon est-ce que totika kaka Kagame aza na mopanzi na ye bato bakotaki babomaki bazaki 12 millions bakomi 13 bakoti oyo abimi 14 bakoti oyo abimi 15 te il faut to arrêter hémorragie wana yango wana faut lokola hémorragie wana mpona korete yango hémorragie wana il faut concerner azala yakao yo salamaka po suka Kagame fa répondre na bacrime asala biso il faut senga peuple congolais pardon na mokili mobimba il va se passer ça va il va faire ça il est obligé de faire ça parce que crime moko te koleka biso impuni yango na lobi lokola ye na mboka na biso nous avons l'obligation to koboma ye yango na tunaki bandeko nanga mosusu oyo bazolanda nga bazala sérieux pela tosola tomekana kopusa raisonnement si c'est vrai kando toza nango yango bacongolais oyo baza na kisasa baza nango mais fallait aboma ye mokolo wana bakokotika Kagame abima akende na stade te fallait bacongolais baboma ye même avion na ye fallait babattre yango mais soki omoni batiki akei c'est qu'ils ont compris autre chose nga na yo mpe tumeka kofungwama na ndenge mosusu ok toza na ndeko na biso en ligne bonsoir papa c'est présenté et obloba pour te dire déjà koza moto alamuka bonsoir Diamanois, c'est Dagi Minki. Justement, la lingaki na répondre, la lingaki na sa mon intervention, na makambo maître Chua Zoluba. Oui, tozo yoka. Maître bonsoir. Ouais, bonsoir mon frère congolais. Bonsoir vraiment.
Donc justement, Diamant Noir, je l'ai quand même au gros quand on a une seule intervention pour nous psychoisater. On y met toujours à la raison. On a eu la mouka. Ouais. Mais ces derniers temps, je me pour raisonner délai concernant le macamoué les cas. Il y a un monde qui m'a dit qu'il a pu mettre toujours à raison. Au monde, tous à cas de sentiment, bien parce que tout le monde est là pour qu'il a un qui est tout là qui est c'est pas ça. Moi, quand je suis il y a la réalité de l'Europe qu'on laisse comprendre dans notre surtout il y a tout ça la photo. Au moins la photo, les on d'aller naï, à mon ami qui non voilà, je dois so c'est ça qui m'a n'a pour ça ou non soulèvement populaire, à je dois n'importe quoi, je dois m'accamu à ce can ça parce qu'il y a fan là qui a li. Mais la réalité au peuple qu'on laisse sur les terrains au vivre en haut, alors bis tout le monde en haut. On te recoule à la bande par exemple la question qui a pourquoi Martin Fayou à qui n'est quitté sur le mais là autour dans les situations pour la côté puis dans Africa. Martin Fayou en réalité il y a le bâtiment il y a des sédistes. Mais tout le monde est une base aussi est une série de Nakishasa Martin Fayou la quitte. A dit qu'il n'a pas tenu qui invitation. Oui, il a bien que bâtiment qui invitation c'est passé dernier jour pas PC bâtiment invitation. Mais premier jour où il y a marqué financier il y a une série de PC qui ont bâtiment invitation. Pourquoi pas y a bien un match à cette sécurité c'est à mon avis. On est ça. À mon avis pour parce que je vois beaucoup de PC votre invitation, et puis l'idée, lui ce matin là, pourquoi toujours justifier dans le cas où justifier en haut. Surtout mais au moins je fais Kabila, je sais Kabila pas qui n'a été, mais quand même je sais Kabila je justifié avec une personne de Kenya. Et là maintenant ce que par exemple pour ça la raison, c'est pas le nouveau Kenya. Comment est-ce que on a ça qui a ça pour ça marrer là, il y a des coups de tout cas même à ta place où il y a beaucoup de battre, mais ça ne va pas. Tout le monde sait que vous savez que remonter on a la Kenya ça te répond des matchs tu regardes nous mais non, on se dit que nous sommes été non félix, tout le monde c'est la R, c'est maintenant souffrir. On est félix. Diamant Noir félix, la vie à la non zalati. Surtout quand tu vous ça est félix a retiré à l'état bongo, vine et bon, à il mourra déjà des pas boutama, à couper des abamons de la famille là-bas. Mais surtout quand tu vous c'est maintenant on souffrir. Et puis je peux que on souffrir. On ne peut pas nous vite. Mais nazo kamwa déjà donc ndongo zana olongo mutalamuka okomi muta ya il est pèse déjà te azala mutala muka maza réfléchir pas dadi papa tura mboma tika eno nazo ka berso wana za mayele makasi nzamba na moni pena on dirait ba congolais musu ba komo fungama tu pese ena parole loba na mona zo réfléchir kitoko tika ena pardon kata ete tozo yo ka papa dadi tura mboma imbattable. Voilà, il y a dans le bala qu'on a Aviva 5 fois championnat de Kinshasa. Alors, nous avons fait des choses. Au moins, nous trouvons un zito. Diamandwa. Un zito, pour la même information, c'est pourquoi nous avons pris de 500 maisons à la Kinshasa. Il y a un peu de choses qui vont investir dans le Royaume. Si vous avez investi dans l'IT, il y a un peu de mandat pour 1000 euros, 500 mandats pour acheter un locataire. Mais si vous avez un place, c'est que vous avez pas investir dans l'IT. Déjà, si vous avez un place, vous continuez toujours à utiliser la mode, vous avez toujours là-bas. Au monde, mais il y a ceux qui investissent dans le Royaume. On te voit marquer par nous, il y a des marqués par la zone, l'hôtel, les gens qui marquent, mais quand on se compare les banques, il y a même les gens qui chassent ça. Bah, là, tu vas y aller au Malamoko, qui est pas le seul intérêt, il y a un Malamoko. Deuxième tour, il y a un bout de passé, avant qu'on dérange, ça nous a tiré, il faut à libérer. Mais il y a toujours les gens qui marquent, comme on va comportement, on est là. Tu vas continuer à toujours que tout le monde est là pour la parce que la ministre a quand joué stratégiquement dans la force sur le a calmé ses coups à ceux qui tuent, à ceux qui n'ont pas dit à ceux qui là. Mais ce majorité va faire des nouveaux que ces postes-là. À quel point on dit qu'il a un côté monde des syndicats à la commission opposante. Est-ce que tu vas nous considérer toujours comme des gens qui ont la partie la ministre Félix Tshisekedi a fait des présidents. C'est important. Pour le moment, on a la zone de la mutation. Le nom de la Félix, on a une mission pour la montée de Félix à Sadiamabi. Totalement bien Félix à ça. Surtout moi qui m'a quand même syndicé, peut-être que pour une année, tout le monde
que makambo ya ba no ba promesse que ça le ba que simbi que ça fait que trop bon ça mais il faut que ça na mbala moto no bon ça on solo ba to bon tu kwani yo lo bani so to ni que to ko tira d'accord so ko linga ko de dama ni no ata si te pe mo ni ba to solution no to no bunga ba la ma la mo ka to ne ba to so o kan ngala ba plan o comprendre là donc va nous mais pourquoi les gens comprennent que nous allons pour bâtiment tout ce qui a été c'est du temps tout ce qui est temps parce que à continuer au sika appel à bandi ba makamini so moni makamadi so tika to tika sa yo di manwa singa na punto a yo di ngini na ta obiso tena kata kisa ta biso ko na kata ko na ta to ki ba tsata e no so kuna ba temi ba avec la université avec la demande ngana obeta bisana so ba na obeta ya 5 na kata kisa ta avec la bande tout ça la to mo na ta venir no fulu kuta leo sana kimbuka imoko ba filmer na kata venir na bini kino mburi ngo ngalishote mais c'est bon na quelque temps on fait ça de gestion je vais bien maman venir ni bon so to le bereke to c'est vraiment qu'il y a un ça tout dans la raison pour le bâtiment tout ça l'opposition républicaine qui veut dire quoi tout ça l'opposition au juste mais malamu to bi malamu to bi ma bête to bi ma bête mais to on la gâte que tout ça l'opposition au to scar pour la gâte non to on les individus quand pour la matin fa une na de la nan kinga ya tout pas de to comprend tout sur la peuple congolais tout tika l'administration mon ko l'administration ni tu va pas souffrir d'administration peuple congolais par réseaux sociaux ma baie ni ce tout ça le bateau ni kama ufinga de tout le monde a dit que c'est que ni ba tuna yake no ndeni matanga ote ba bisi mbongo ebele na otuna question ba ba répondre ba oba la kisu awa nani papa we makufa ki combien de fois na bija mboka papa kuna papa ba ni papa we atapa na biso nani o au tukfa mikolo sikata ulitumba akufa kila bisi combien na kata ya bija mboka ende mbanzo tuma sana ni kwa biso pata ba tunasema ba kitumba ba chanceux ba no c'est que to bien avec question qui parle ba chanceux ba tumba là c'est que na mi c'est pourquoi faire le papa ou la bondi pour la mboka wana to moni ba makamyo so ba bisi mbongo wana il faut to koto ba kino voilà ba bisi mbongo ebele boina na la minute miso bolinga to ba kino ba to miso ba bisi ba ba pesa mbongo pour la retour na meta chura vana bien pour émission ebi ki to tana diamano TV mama na yebi soko yebi sentiment na zoko ya mutala muko na yebi te so ba kongola wa koza ata 30 to bongisa mboko. Comment les nani frère wana? Daddy. Allo basi ça pas pardon. Asalinga chair de poule. Non na moni muta osala mutala muko pia za mutabandundu. Mais na moni na lisa boete. Vraiment nzamba pambola ye. Tika allo bana mama. Donc voilà c'est ça. Aujourd'hui on souvent que le matin papa na pour la biso de biso ba bien la sécurité. Après un moment donné ba ko ba tino mbongo de la gouvernement. En tout cas, on a un peu de temps à la maison, et ça, la route est jalousie que ça, la route là, le moment où on peut passer dans le monde, c'est ça bien été. Donc, tout ça, ceux qui te montrent, vous ne comprenez les Congolais à un sentiment dans Mawa. Soit on dit que nous avons joué, et nous sommes tous Simanaï. Mais Daddy, tout na non motu na moko. Zela Mouké. Papa Zela Mouké, nga mutu na zombi ma émission Zela Mouké. Tolobi boy. Ndeko na biso moko alobi po to kotika ka lobaka te foto tuna pe ba question ba ndikomso ba tuna wana question na turo mboma mto répondre on te yo mto zo répondre ngo sikoyo Kofi Line alobi abi monsieur quand tu postules est-ce que ton patron te dirait prends ton temps donc par rapport ya makambo yo lobi est-ce que patron na yo soko ke ko postuler alors yo biso zona mutana yo avant de travailler toi ko biso mbamo banda musala question na batunio répondre à moi. Soka utoni kwa okeli kwa musala. Est-ce que ceux qui patron a embauché alors yebi soki zona mutana yo avant banda ko travailler, toi ko bano travailler mbala moko na ndenge yo pesi likantike, batika nanu inane pepe congolais atika inane et pas il y a président Félix avant qu'il va banda ko juger. Yango ya tunio. Soko okeli kwa musala patron na yo. Alors yebi sa zona mutana yo avant banda musala toi yebi so banda musala mbala moko. Vous comprenez les questions? Oui. La comprendre, mais ça, et c'est le mot, c'est au moins, on peut soit tous les bons à comprendre les présidents, les présidents, c'est Tambola. Ah, d'accord. C'est-à-dire, à nous comprendre les présidents, c'est Tambola. Félix, il faut que nous remontons. Félix, ça dans le suivi. Félix, ça dans le suivi. Il y a l'herbe avec mon ami, sur la Félix, avec le Cameroun, ils sont dans ce souvenir, avec une autre niche, pour mon toit, on t'a dit, à Élie, la présidence de l'État de la qualité de Joseph Kabila, parce qu'à comprendre qu'il est lié, même Martin Fayou, même à Woodman sur le point de la Silana, à Sina, concernant le président de la République à Faki. Au second, et dans la réalité, nous sommes, parce que toujours, pour toi, les bandes, et dans la réalité, nous sommes au côté de la place, et nous sommes dans la
mais dans la réalité, nous sommes du pensée, sur le commun d'amour, on comprend la minute, on a pour la même, mais sur le tout le monde, on comprend la route. Donc, si on a dit que c'est la félicité, c'est que nous avons, et nous avons la saquée, non? D'accord. Et dans la réalité, nous sommes allés qui a monté. Même à ce moment, on a monté, on a dit non, sur la police, nous sommes allés dans la base militaire, dans la base, il y a nini pour la Breta ou ni. C'est pas pour le même moment. Et ça, comment c'est que c'est bien monté? D'accord, merci. Papa a dit de conclure, voilà. Tu sais que le temps de conclure na 1 minute pour tout continuer. Le bas mouké aux ongles stima pour mettre Chouamboma à l'eau. Bon, pour conclure, nous avons dit que les Congolais qui n'ont des années pour la réalité au Félix à la Lelo. Il y a patience, il y a là. Les gens m'ont dit qu'il faut observer dans les bossons avant de nous chercher mon tour. Après, ce que moi, je m'ai dit, c'est une qualité de monde, c'est que à faire ma bêche, il y a fait malade. Après, ce qui est venu, quand on répond à 100 jours, na fait tout le monde m'a commandé ça m'a programme de 100 jours, tout le monde ça m'a dit. Mais tout le monde quand même, il est à ça en gros. Attaque toi ça il tes alliés, mais quand même, les gens dans le bébé ou ils sont malades. Merci papa. Ok. Merci. Merci en tout cas. Rozonga no zalano aline zalana yo kolanda biso ceux qui les camarades intervenir au kozonga sima poto zongela Chouamboma. Papa na biso likambo bokoti si bozongi si biso na makambu ya musande ezo sama na Congo nga question na ngeza bu. Lelo tozozela publication ya gouvernement parce que zalaki pe na lobaki on a introduction donc on a resauté question na. Tozozela publication ya gouvernement oyo ekobima selon na bandeli sous pour na lobaki on déjà na début selon ba source officieuse ou ezali officialité balobi que 30% ils ont cash donc 10% il y a lié au président Félix et 20% il y a ensemble il y a cash mobile 70% ils ont FCC 10% il y a lié au Kabila et les 60% Tikali il y a ensemble il y a FCC. Analyse ya Chouamboma. Biso la peuple congolais. Torokende wapi mais pour se cater parce que ce qui vous a la bongo. Peuple congolais a rosala nini. 70% de ces ans na FCC. Vraiment merci Mingi. Merci Mingi na on appelle si frère wana Dadi Mbote Bele oya la muka wana pour la réflexion na ye pour na bandeko bazokoma. Ba comprendre que nenga na zo raisonner na zanga moko congolais te mutu musu pas zo raisonner lokola ngaza mupandi alors yo so zo kasa nengo zo raisonner ozana légitime ou bien ozana normal merci mais pour ça fait makanisi pour congolais so ka sika moko mama président de la république aza moko na tuni batulika mo bazo ko koloba te majorité obino ozo benga majorité za majorité présidentielle ezo salama doza lokola wagon mutu nango Félix Tshisekedi Tshilombo. Maman nangai. Nga makamba spéculation na koko chicha ngote. Balobaki, ezalaki, ba congolais bazomona boy, na kokura nango sute pona nini? Mama, biso na to discuter fort na plateau ba pona monantiel, ka kufa. Mais to moni papa wana abimi. Congolais za mutu to banga makambo na ye balobaki. O akufi to marcha pona monantiel nia. Boboma ye, tout fait Kabila, mais to moni abimi, ba spéculation. Papa a un premier ministre, il n'y a personne qui a qui est. Mouta satandaki na ya zalagite. Mais to kamwe, papa aza ajmona papa ngwanda. Papa aza ajmona papa ngwanda, il faut que ça zoro. Bilele, aza ajmona papa ngwanda. Papa wana za premier ministre. Camarade na bango. Est-ce ngana za secrétaire azuru? Te azola ndangana epi ke prof mutu mo azo finga fingane za ye. Yango na lobi déjà aye ba déjà que mutu aza premier ministre azali ajmona papa ngwanda basala na seria mobutu mutayeba ki ete mbalama comme président de la république base la gouvernement bima total makambo bango bazolo basoke za ndengo wana c'est ça et la démocratie puis c'est ça oyo ndi balobaka opposition républicaine soke za ndengo wana ba opposant bana mboka batelema ke toliki makambo yote e ko sala maboyete mais soke za bosoka pona balobaki ezalaki congolais comme champion nango ozomona te balobaki na biso ville morte que salama le 22 et le 28 mukolo fali na kozonga etambola ki sabo bimba ese salama ba yebisa ki biso le 6 mukolo ba pesa ki invitation ville morte et soulèvement et salami le on a eu bandere sur le 30 juin soulèvement populaire batu baza na poto
mais baza na niveau ya kokanisa boye ebangisi ngai naye omoni mpe tosala badireki boye ntango ozomona mutu mosusu azokoma aza mpena mokolo akoresone mpe autrement mais sentiment na ye na ndenge ye azokanisa na ndenge place ye aza kozela soki lelo fayulu akomi président mamosusu akozala ministre mamosusu akozala gouverneur lokola esalami ndenge wana te treme baye kofanda mpona koluka solution bongo kongo na biso soki likambo ezali mpona nde moto na moto abendaka adre akote na ye tozokoka kose mettre tour d'une table te tozolanda baintérêt ego oyo koaboutir biso na rien nazongeli dadi frère na ngai nalobi eloko moko ndeko na biso oyo aza eli aza déjà mosusu azokomprendre te ekozonga tutuma te Maître Churamboma, répondre dans la question pour la répartition et la poste, ceux qui les lois salami ndenge, oyo toyoki na ba source wana officiers et au salandenge ni pour la peuple congolais. Répondre wana source ba rimer mama kolanda wana source wana te. Source wana soko landi yango e bomo wa congolais. Source wana eza ba intox ya batapoto. Yoka eza banana. Bato baza na poto bakosa ki basi na bango ke bakoma ba colonel na Kisasa. Ba général sans armée en apoto, ba major sans armée. Bon ba lobaki ceux qui régime échange to ko mikonzi. Lokola ba comité ba komika lukuta. Lukuta mama, okomona ekobima ndenge kutozolo bangano tokosoka na direka. Soki bimi ndenge yo lobi ndenge spéculation ezali. Direka silite, to waya liso lobi maître tu na tuna ka question boy. Tala poste tel, mutu tel azui. Tala poste tel, mutu tel azui. Tokosoka tokosoka. Mais pour l'instant moi na commenter ça. Ya Kabila na tuna ki yokutu lelo bo wanga no tilengo Fayulu. Bon, wana to tunondo ozaka mnoma olobaso mutu mususu. Sikoyo nani mama na ngai Gisèle Umba. Est-ce que malobo na solo ba Fayulu aloba ngotote? Zala sincère, rebi kozaka sincère. Ngam na ngote ke Kabila za Rwanda na Bruxelles. Ngam na otuna ba question. Meta tu rambo matin to otuna. Ngam na otuna muko yo ya ba. Tuninga pe. Alobela biso na Bruxelles. Alobela donc na kopesa commentaire te Dieu merci Lomboto ba spéculation na kopesa commentaire te na zozela mukolo gouvernement gobima et puis nazo compléter ndenge ni ba dozo mona ka ondire obi ndenge ko sala nga passe comment ba congolais ba na poto ba kokura ka Kabila ça na pouvoir ya ko nommer ya ko sala bo que c'est un homme de passé toujours conjugué na passé le autre a besoin ba historien te on a besoin ba avenirien nazo pesa bino exemple moko ezakala ezaki makamba dactylo ya lelo comme internet comme ba drone et comme makambo vitesse comme Android il faut que na politique pe ndenge wana donc on a repéré sa commentaire na ngate mais que gouverneur bobima 100% congolais et puis occupé comme ma FCCT mama pour ton information bato ba fotaki na nini bato ba fotaki Marc Kabundu baza majorité ni bato tala yo répondre bato za journaliste bato ba komisi bato ba fotaki Max Kabundu baza majorité ni. Est-ce que majorité de Félix Alagi n'a pas voté Jean-Marc Kabundu, deuxième personnalité à l'Assemblée? En tout cas, si vous comprenez que la majorité doit faire partir de Félix Tshisekedi, un jour les gens vont changer. Ils vont changer là-bas. Maître Churamboma. Quand vous avez dit oui, gouvernement, nous avons gouvernement déjà tout le premier ministre pour dire que nous avons oyo et ils ont mis au bazo comme la musu ba ni ba kombo ba tanga mateme bazo koma et puis na yamba ba politiser mon ndambo wana o na yamba ki Daniel Saf en tout cas émission na peuple congolais o alinko tala ngo émission Daniel Saf il y a 3 jours sur Robeti Diamant Noir TV oyo kamakamne so oyo Daniel Saf alobi na kati émission to tuni question pour na premier ministre o awuti kobima aibisi biso balobi papa wana tango azalaki déjà na tango ya Kabila akosa Kabila sala azwa bateau ekufa atiango couleur azwi Kabila ye ko inaugurer bateau wana maloba wana Daniel Safo ebisi biso ngo abi donc asalaki déjà abandon déjà kosala mabe abandon travailler mabe akosi bateau ekufa mais atie ba inaugurer ngo lokwa bateau ezosala siko lelo papa wana zongi premier ministre tant au gouvernement ko bima donc du coup yé muto ça gouvernement ezobima oza sur ki obimisa mama malamu na kati ya gouvernement wana po yelo bito to landate bato bazolo baloko eza source mo eza officier to landate mais na PCE siko exemple po Daniel Mutalo bakiango na émission po de wana rabi politique malamu te mais ba politicien na mbandi ba kwa na obi no ne segisi nini muto ozolo bakombo na Daniel Safu comme on est autour de Makada 2 ans, tu es na maturité politique. Ce qu'on a dit, ma déclaration,
Mais nazo bisa yo na makambo azoloba aza d'abord incohérent na makambo ebele azo comprendre te d'abord rôle ya député eza rôle makambo ya azoloba wana te mamusu azoyeba rôle ya député te yango moni bato mosusu fuba se te makambo mboka etali ye me ya bainstance wana eza makambo me biso toza na France awa te mama biso toza na poto yo monaka député ya kosala badéclaration ndenge Daniel Safu asalaka papa Molere asalaka o musu nani o musu aza kosapanda na wero nani qui l'autre wana o basolaka mingi na wera mais Mike Mukebai yo ozomona comportement eza comportement un député congolais yango na foto ozala na soni ya kotuna baquestion mosusu aza moto okozwa nini na ye te estce pena na ntango ya Kabila oyebi ke bambongo mosusu na babranche mosusu ezalaki nango te lokola bafivialo wana mama nani okelokipe yango d'ailleurs kutu ministre ya pêche toyebaka ye te baministère ebele nde ezalaki supprime te eza kosala te mama oyo kutu fale sala oyo bapesa mbongo bazoba budget partout ya gouverneur ya ville asali te me bolingi papa wana fala sala nini mama ta bino obike makambo mosusu mpona koloba ngo faut avoir honte de parler devant les Congolais oui aza libre ya koloba makambo alobi mais azala sûr ke papa wana aleki une expérience politique musika asala na Mobutu papa wana et puis aza mbula mona papa ngwana c'est l'expérience qui compte malgré tout on a besoin de renouvellement na politique aza une expérience politique a traversé Mobutu Kabila le père Kabila fils ayeti na Félix Tshisekedi boye botika ya sala musala mutu nyonso soki kutozoloba kaka papa wana o asalaki bateau selon mutu na ndenge olobi bongo mutu ayibi biso mbongo pendant 18 ans azalaki chef de l'état tokoloba nini ye azoke lopesaka likama papa wana tuna nanu zoe aza gouverneur na Tanganyika akomi kuna ndenge nini ye frère wana tuni question na question na yo zoe akomi gouverneur na Tanganyika ndenge nini po makambo totelema yango wana fala loba soki aza pena mutu ayeboloba fala a contredire po kuna bazoboya ye. Ce sont des choses et ça m'a besoin d'en moter. Nous voulons aller vers de l'avant. Moutou va payer responsabilité à premier ministre Aza sans problème. Aza na moutouté, Aza na rando na moutouté, Aza na contre rando na moutouté. Aza la gouvernement na ye, tout la banane ko s'appartenir na gouvernement na ye, après to ko chicher mais ce que bandika asala ki boy, ata to longoli to tie moutou mususu, mabe na ye go bima. Ata to congolais za bongo, moutazanga mabete zaka moutou akufi na moutou abotamité. Po mutu akufia koloba sute mutu abotami ta yebini makambo te mais mutu aza na mokili oyo tozaka na baproblème mama kolanda te totanga tokomi mpenza koshite na biso po tokóma na suka mais toli totanga quand même question oyo batuni mais maître Tchouba Mbongo apoza combattant te mais natangela o question oyo quand même parce que oza diaspora donc okoki mpe kopesa idée na yo la Maleki Lubobo alobi 60% des jeunes congolais à moins de 25 ans, vivent l'incertitude de l'avenir par manque de projets provenant des dirigeants. Les combattants proposent quoi? Les combattants vont proposer pour les jeunes il y a moins de 25 ans. Donc, à venir, bango, tu as écouté parce que... Nana, tu as question. Nana, tu as une question. La Maleki Lubobo. Il faut tout la Maleki Lubobo. Comment est-ce archevêque Lubobo? Je ne sais pas. Comment est-ce archevêque Lubobo? Ce qui est wana, nasi na comprendre des démarches na ye. Mais na lina monsieur loko moko ko choquer bato. Combat c'est si la banda kala. Au moins na poto, combat ya la raté. Nazolo ba non sincèrement. Ngana na lo makambo na okanisa, na za liberté na okanisa. Bato musupe ko kanisa de bazo kanisa. Combattant nyonso ebaki combattant lelo asalaka. Tobali na mutu nanga odombo auto poster image na ye moko boye azo sala préparation de commande déjà c'est un travailleur ndeko nanga papa masombo camion auto zika ya livraison ya munene fallait ko bafuta ngo de vite sali na naziki sango il travaille Pacheli il travaille Volcan Bombo il travaille nani mususu o akalinga mo sukera Martin Sali azo travailler mais tout le monde il travaille si on est tout légué na bandeko na biso à 25 ans que il faut travailler en Europe ceux qui doivent vivre avant que le monde biso mboka na biso il faut travailler mais qu'on accepte bango combattre parce que combat c'est là qui miroir moko c'est sili maman nazolo bano bato balandaka Moïse Katumbi bien ceux qui baza sincère oyo nyosu Moïse Katumbi alobaki na bango tanga zalaki libanda na lelo baza desitote
pour balandaki Moïse Katumbi. Naza la camarade mon comme on a Evariste Omango et bien. Evariste. Azaki mutasala ki APK mutamo yepa finga Kabila mais le là ça kuna Lubumbashi. Est-ce que tout ni batu oyo azaki na bonne association avant que Lubumbashi? C'est ça faut léguer aux enfants. Il faut te léguer na bandeko na biso à moins de 25 ans. Musala. Parce que tout un après moko ya momo susciter problème. Bandeko na biso bayaki poto ya 30 ans 40 ans bazaki na ta ya kosala te. Bango règle nyo bango nyo sotuté. Dis donc sur 19 basala kité basaki bataba chèque bataba kula bataba kaebele bele et puis tengu wana lokola mboka za kota mwana muziki ba misi ba komisaki batu wana ba grand prêtre na mutu mais en soi basaki na eloko te et ko sala 30 ans 40 ans batalo va se retrouver ni fiche de paye ou ko se côté na ngo retraite na lobi bien que 1% zali ba basala ki basali so ko lobi na ngate eza pour ba congolais mais ko mona ba bandibu basalaki ba congolais basalaki ba ivoirien basalaki mais na tango na biso basalaki te yango wana question ndeko wana combat c'est sila combat c'est kufa ce sont des gens balaki na haine et puis yo okondima maman mutuni na kondima lelo oloba na batuke le 30 juin oyo soulèvement populaire est-ce que mutako procès lo kana na poto mwana azama yele na poto ndeko azama yele na poto et lo kana ngone ko sala en attendant des tentatives et ratées laissons le combat de côté. Maintenant, la ligue soulèvement ça na Congo mais il y a travail na poto batu ba travailler parce que awa na poto tozana na ba chômeur te tozana ba raté te mais tozana ba chômeur presque batu tout ba na qualification ba linga ne osala te pareil na kini siko ba bazala ba qualification musala ndezate donc eloko na ko lege na bandeko na ba 12 ans 13 ans ndenge frère na lobi c'est le travail il faut pas travailler ba longa na lokuta oyo nyonso ba kosi bango ya ba combat ezalaki ko luka positionnement na bango ba ego na bango le lokola ba zui batuni mutute mama Jean-Pierre Moussa zozo wa kisasa atuni ata batu o bazaka na poto te alobi kaka je rentre atuni te sopo atuni bazaka te ko zonga te mbwisa ya mwisi 12 ans ya rébellion o na zozo wa kisasa atuni nani bango nyonso bazongi wana batuni peuple te siko bula nana zo kama siko olozo atano ya musande tu zo ya boye ofani na musala mwana ya 12 ans et mwana ya 25 ans osali permis na yo osana permis osu famille na yo au policier, famille non n'est pas tes autres nord. Kokota na délire va congolais. Ce sont des sorciers. La plupart des combattants ce sont des sorciers. Bandoki. Baza en fouté. Ma bébé si poto. En fouté moi c'est la poto c'est normal te. Comment vous croire? Ma papa mo kwa mikolo. Bandeko ba limbi sanga na so bakaka raisonnement nanga. Batata mo kwa mikolo. Batelemi na télévision. Et si ka bana bazali balanda na télévision, et si ka batata bana ba mama bazali, bazo finga batu boye. Hey, maman na yo, tata na yo, okokufa, il était ndoki, boy na boy. Mazuluka peuple, azuluka bana. Parce que biso ba congolais, tozana ko benga tabou. Ezana makamusu to kolo bango na miso abatu boyete, eza soni. Mais ceux qui tata mo mokolo azo bango comme mode de vie normal. Mais c'est ça la sorcellerie. Les gens sont ensorcelés. Na Congo, yango no bana ba 22 ans, ba ko sala te. Ba ko sonner kombeza. Et ça n'est ni tchoko bundi au comme président de la République. Lukuta, Félix Azana déjà moutarolongolé à Zate. Donc, pas que nous sala moussala. C'est ça. Merci, Maître Tchourambo. En tout cas, lelo pona kosuki sa yo olobini ni pona pepe congolais balanda ki bat ba osenga téléphone ndeko senga téléphone to pesa ki téléphone depuis tango senga ki numéro de téléphone sina pesa ki mais ozo senga sous téléphone. Oui, donc c'est là papa mutumoa combien le bien tout finalement ça sorcier tela siko congolais ngana zo makambo oyo soki eza yo tela neuf papa yo landaka suki au monde congolais soko zo tika bango ba mo ndeza mode de vie sikoyo sorcier na lobby 9 sur 10 elingo loba 1% baza malamu soki yo za parmi 1% wana siko ko finga ndeko no pona ni soko finga siko se retrouver parmi les 9 alors zala lo ndemo zali no wana mama likamna ko loba ka dernier mot na zela papa na ngachua merci na ndeko malembe papa na biso chura ozalelo mbangu posilisa ozala musala ndenge ndeko alobi ke yo ovandi ozana musala na yo mais peuple congolais na Kinshasa baza un pays yo ozaka paye na yo chaque fin du mois mais na Congo ebi ke combien de personnes où bazo travailler bazali impayé donc passe ya Congo eza pona mutu nyonso tout Maître Tchourambo ndenge olobi ba combattant baza ba ndoki mais yo pozaka parmi ba combattants lelo baluke baninga mama pasi ya chômage ya Congo
soki Congolais bosalaka makambo rapide po Congolais za mutu atalaka ba train yaka na avant ya retard te bato oyo basalaka cercle ya l'époque ya Mobutu bakekunda Mobutu ezalaka mpo na nini na Kisasa bapapa na biso basala wa cercle ya munene bakekunda Mobutu mpo afutaka bango te Kabila le père aye eyindi lisusu Kabila le fils aye 18 ans eyindi lisusu eza makambo euti lelo te ndeko na ngai mais tolobi te ke eza bien etikala bongo sikoyo yo ndenge faut pesa na main de la main tobundisa bango mpo na nini bachinois oyo leo namoni mama naopesa okuta information moko DGM basali circulaire moko il faut barecense baétranger nyonso baza na Congo oyo baya na Congo fo toyeba ki eki po toboya lobi moko akomela biso gouverneur comme biso président de la République sikoyo bato wana bavai na Kisasa pendant 20 ans bafutaka impo te bafutaka bato $50 mais bazo obligé oya mosala de 7h à 21h aza protégé par colonel congolais général congolais wana eza faute ya peuple papa est-ce que wana ozwi mena makambo otie na mutu ya peuple to gouvernance eza mabe ndenge bamongo balobaka mbisi ebandaka kopola na mutu na nzoto te mutu nde ezalaki mabe papa yango moni nzoto epusi conséquence wana mais tokotikala bongo te ezalaki lobi mais lelo yo nanga tokomi na mayele oyo ya lelo ya Android tokopesa suta na makambo wana te donc il faut tosala ke chômage na utolo babeke na lobi beke ba congolais na Congo tosala ba raté te mais tosala ba chômeur tout le monde a sa qualification ba diplômé bazali ba ingénieur bazali ba docteur bazali musala ndezate mais awa na poto c'est contraire musala ezali mais bato bali ko sala te si on peut se photo que na Congo ko esa il faut tout ça ba pe ba créer musala pour bato ba sala alors il faut ebisa Martin Fayulu na musitu ndenge bazolo ba investisseur ba yate ce que tant ba investisseur ba yate c'est chômage mais ceux qui vont voir que investisseur ba investir tout le monde est chômage tant ba investir ba engager par exemple 1 million de personnes bato ko futa mal quand on va engager 500 quand on va engager 600 quand c'est ça bango ba ligne à côté mais tu termines la photo tout le monde a déjà discours Gisele Umba Gisele Umba nakolina na ya diama Gisele Umba nana troublé au mon amour merci Gisele Umba diama